Bonjour, bonsoir la famille, ça dépend Ernest Bozwami, c'est Noëlla TV. Na pesi bina bambote nzambe na lula. Abomba abato la biso la famille, j'espère que tout ça bien. Bana maman, hein, bisika nos Bozwami, ba la vidéo na biso en tout cas. To s'abonner, to liker, to partager et que ça la biso bien. Pe na mboka na biso pe. Tokolemba te koloba tokolemba te parce que eza mboka na biso pe bandeko na biso bao bazo koboma kuna eza ndeko na yo na ya ngai ya biso nyonso donc tokolemba te tokoloba kaka ti bakozwa solution na kati ya mboka na biso bamama na biso bakoko na biso bana na biso bapapa na biso bazo koboma bango butu moi ntongo pokwa moto akoloba IOA azate bushi be mokili mobimba bazo kotala lokola ndako bavaze lolenge ezikaka ezaki bote mabe bazosala na mboka na biso mpo bayebi ke mboka wana soki ebongi bango bakokota crise ekokota na mboka na bango donc ifu basala bongo bato bakufa me biso tolemba pe te koloba biso tolemba te kodenonse mabe oyo bazosala na mboka na biso la famille tozala ta mwa 1 minute mpo na lokumu ya mboka na biso mpe na lokumu ya bandeko na biso nyonso bazala kokufa na este ya mboka na biso na Goma na Bunia na Botembo na Beni donc bamboka wana nyonso tellement nayebi bakombo nango nyonso te mais na oyo natangi c'est bon tozala na mwa 1 minute ya silence ekosala bien. En tout cas, la famille vraiment, tosenga na Nzambe apesa bango makasi, apesa bango vraiment courage, toza ensemble na bango malgré toza musika mais toza na bango ensemble. Motema na biso nyonso eza kuna, poumon na biso nyonso eza kuna, donc mutu na biso eza kuna na bango ensemble. En tout cas, la famille, na ye koloba mwa ndambo moke po na analyse oyo po réponse oyo ya nene ya kelokelo aye korépondre na bato oyo nyonso oyo bafingaki mwana ya nene ya oyo bafingaki nene ya vraiment nene ya aye korépondre alobi vraiment bien azo koloba bino bokozala wana te po boya kofinga boya kosala n'importe quoi botala danger oyo artiste na biso monene azali komene na kati ya entourage na ye na kati ya bafamille na ye nyonso bomona ngo ezali facile te mpe eza eloko moko ya pete te mpo bino banalize yango bongo bozomona yango kaka ke asala kaka bongo bino bozalaka bozwa encourage ye me ifu bozala wana mpona kopesa ye mpe conseil mpona kosunga ye eza te kaka ke bozala kaka wana kaka ke bozo kobetela ye kaka maboko nyonso akosala kaka ke biso toza bawario tosoutenir non conseil mpe ezalaka bien na kati ya moto aza mokonzi na bino toyebi bien bino na Congo kuna bozalaka soki moto deja aleki bino na niveau mpo bopesa ye conseil ezalaka pasi mpo boyebi ke mwa lipa mwa kofuta ndako ebimaka na moto wana donc soki napesi ye conseil ye akomona mabe ya kolongola nga mosala wana kongole ndenge avivaka donc kongole avivaka na kobanga avivaka nyonso azokotala kaka bolamu na ye ke ngai soki nalobi boye na chef na nga soki nalobi boye na mokonzi na nga nayebisi ke ozosala eza mabe ye akomona mabe ya kolongola nga na mosala na kosuka ndenge nini yango makambo bacongolaise basalaka na mboka na biso me eza bien te en tout cas soki mabe ezali bopesa mpe conseil na place ya mabe wana soki bolamu mpe ezali bopesa mpe conseil na place ya bolamu ezali bandeko en tout cas nazotiela bino nene ya na réponse oyo aye korépondre na bato oyo nyonso bafingaki mwana na ye kizengi kisimbi mwana malade mwana ya ss boye me bandeko boyebi bien ke moto apesaka bana ezali nzambe eza na bato ebele na miniti oyo na ngonga oyo baza na kati ya baeglize bazokolala na se bazokoluka elunga nzambe bamosusu kutu bazokosa bango zwa matiti boye baka zwa boye mela kende banganga bazokokende parci parla nyonso kaka aluka ta mwana yango ya kisimbi oyo bozokofinga nene yake mwana kisimbi aluka me bino boza wana mpe en plus bamama
bokozala wana bozoko finga bana bozoko loba n'importe quoi or que peuple or que communauté eza na posa ke to changer biso nyonso to changer mafinga ezala na communauté te parce que mafinga ezali eloko moko neti ezo diminuer ezo kitisa tala mboka na biso ndenge ezokoma tala niveau ya mboka na biso ekomi likolo ya distraction likolo ya biloko ya izanga-zanga ntina likolo ya bibina-bina likolo ya biloba-loba donc mboka ezokende kaka na kokweya na suka mboka ezokende biso na suka bozokomona yango bien mais bino bozala kaka na distraction donc moto akoya kopesa ta conseil ya malamu mpo na bino eza mabe moto akoya koloba boye mpo na bino eza mabe parce que azali moto ya songolo moto ya mpakala te bandeko tondimaka conseil tondimaka critique nde conseil nde yango nde kotombola pe yango nde komema yo place oyo olingi kokende tomoni artiste na biso asali ba concert na ye ya minene awa oyo elingi ezala ti lelo ezokoloba makaka sur concert wana me tozomona moto azolobela yango eza te tellement mafinga elekaki liboso tellement bapolémike ezanga ti elekaki liboso ekei kaka na mai neti moto asali mosala ya punda or que boza wana mpo bosoutenir artiste na biso na bazevre na ye oyo nyonso azali kosala ekende liboso mais non bino boza wana mpo kaka bamona bino ke bozalaka bien artiste bino bato bolandaka ye bino bato bolobelaka ye te sikoyo oyo bofingaki nene ya mpe aye korépondre en tout cas la famille nazotiela bino boyoka nene ya ndenge aye na réponse na ye mpe aye korépondre na baoyo nyonso bafingaka mwana na ye baoyo nyonso balobaki mabe mpo na ye aye korépondre en tout cas la famille bozela bolanda yango ensemble na bino boyoka mais c'est que moi je ne sais pas c'est que mise en abino to fait no moko to ni artiste te la photo on a fait important pour qu'on ait monté la caméra si photo a beaucoup na c'est que mise en abino to fait no moko si réellement on a fallu ndeko za kebele chemise za $10 si réellement on a fallu ndeko za ebele na boko avec eloko moko boye eloko esali artiste na biso to metango kara esila mais bobino on dirait bino moko kenda kokundula makambo ya bweno po eza moyena meke bosa musala te dede nene ya alobeli fali nene ya Alexis finga mwana ngambua kizengi nyonso kofinga ss azanga tata bata mwana makambo bato mosusu baoluka ata kisimbi ngamona pesi yo finga ye nyonso bato mosusu baoluka ata kisimbi wana nga nzambe asali nga ngolu nazwi kisimbi na nga yanga kisimbi na nga ole oyo ofinga no mwana nga napekisi oyo te fo yo ofingi eza mpe première fois te dofinga eti eyaka lomesano avant yofinga mwana nga si réellement bozolinga fali est-ce que boyebaki artiste aza en danger po so otie jeune eza makasi so eza ti na suka est-ce que boyebaki fali kupa aza en danger po ya mosusu wana mayele ekoka te boyena yebisa bino pourquoi fali kupa aza en danger bino bootaka mamba voice oyo na sens ke boye tofingi na ti lokole tokati na ti lokole mais moi pour pousser mais bino musika te pour aller dans le famille ou pas en danger voice oyo na ti lokole ebimi te ke na ti lokole asindelaki yango bafani ebimi te ke na ti lokole avandaki liboso ya monidiki kota avandaka melaka bien nde azoloba bato baenregistre ye voici oyo nati lokole deyo ata boboya ko aza parmi basentir asuka ya artiste nde babaka mutu nyonso ozalaka na bato ni oyo akoki kose sentir à l'aise olongolaki fali na ye aza l'aise
sentir à souka. Ozarake, est-ce que vous voyez ma gravité à Likambo? On dirait que vous voyez bien côté. Votre ennemi, na groupe au nom quoi fallait à ça, bande quoi fallait à ça, n'a pas ami très proche ya. Bana mama, moko nene ya azana mabe na ye, moko pe nene ya azalaka na malamu na ye. Bandeko, wi toyebi soki asalaki mabe ndenge ayaki koloba wana tomonaki biso nyonso. Soki alobaki mabe wi, me bozobosana ke ndenge bino nyonso bafana kwit o nyonso ya artiste na biso. Soki ke nati yango nati lokole yango na fali ndenge abimisaki ba voice wana soi-disant tomonaki pe place afingi artiste na biso te. Mai pe ninganaka pamba te peut-être bango moko bayebi pourquoi bakomi te na niveau wana. Yango abimisi kanda nini eloko nini badiskitaki po aloba bongo po abimisa bongo. Wana ezali bango moko bayebi. Bango moko bazala ba entourage na sentir na bango. Ndenge ke nene ya lobi ke bango moko artiste abando asentiraka à l'aise soki baza na kati ya clique na bango na groupe na bango wana. Ba vérité na bango nyonso bango moko bayebi yango. Me ba fanatique wa libanda bozalaka wana ka pona kokumisa ko pona kosanjola wito boite. Me fu bomema eloko na malembe bomema yango na brutal te parce que bango moko bayebanaka kati na bango babetaka kati ya koleka ba fanatique. Me soki bozokende na ndenge bozokokende na ke bokendo ko brisker na ti lokole yango peut-être aya kobimisala bino makambo mosusu oyo ekoki kokweyisa artiste na biso amema ye susu na zero na mosala oyo asali mbula ebele eya kosila mpona kaka eloko moko oyo ezanga te na bandeko. Bafanatique pe bamemaka bato pe na nzela ya mabe ya kosala n'importe quoi te bandeko. Totalaka makambo buta bozosala bokontrolaka pe botala pe place moto awuti tina place moto azokende kokoma bopezaka yango. Est-ce que un jour soki bomoni ke fali yango nana te lokolo yango babongi susu bazongani ndenge bazozonga na minute pe nanu bakabwani pe penza te baza na bango kaka ezaka neti tanto plito ezaka neti bazokomeka soki bomoni bango susu bazongi susu bomoko ensemble esiko bino bafanatique bokosala ndenge nini bokolobela ye susu bokofinga siko artiste na biso ke oza zoba moto akritike yo boye moto amemi makambo na boye yo ozonga susu na ye te. Bino boza wana po bobomba salite nyonso ya artiste na biso ata elingi ebima ndenge nini bolobeli yango na ndenge ya se. Pourquoi congolais tukokaka makambo wana te ya bongo ya koloba na se bosilisa kaka na bino bamirmire wana ebima kaka na bino na se bodiskite kaka bino na bino emisila kuna belunga kaka ebima kaka na kati ya réseaux sociaux bom ebima après bakobanda kofinga artiste ale bino boya bobanda koloba bobanda kosala n'importe quoi te bandeko. Boyekola kobombaka makambo boyekola kosolaka en famille ekozala bien. Et surtout artiste aza moto monene na mboka na biso fu azomérite respect mingi oyo ye ebimaka mingi te libanda esalaka bien bandeko. Toyekola ekosala bien. Nene aye kopesa bino conseil azoloba ngo ta ndenge mabe te. Oui ata alobaka mingi abimisaka makambo ebele me alobaka pe makambo ya malamu mwana mwasi wana alobaka be ye akendaka na ye pe te ke abanda kofinga ndenge tomonaka bakroni mama mosusu bayaka na babetise na kati ya monoko bazokofinga bamama bapapa bana menene ya asalaka yango te ayaka kaka kosala bakonseil na ye kaka alobi elobi ti asimi nzela akei. Bino mpe boyekola ndenge ya kobombaka artiste na biso ke makambo na ye ebimaka parsi parla te na kati ya toa na kati ya réseaux sociaux esalaka bien te ezodiminuer artiste na biso en tout cas bandeko. To changer ekosala biso bien totala pe mboka na biso
ndenge ezali kunyokama, mboka na biso ndenge ezali na malade, mboka na biso ndenge eza bien te, mboka na biso eza na guerre makasi. Totala mboka na biso. En tout cas la famille nazotika bino bokola na wana bokebi ndenge nene ya alobi. En tout cas botika nde kofingaka bana baza moteur ya nyonso, bana baza vie na biso mobimba, bana bazali nyonso. Mutu ata aboti kizengi aza ya ye mwana na ye, mutu ata aboti ke mutu wana azala atambolaka te, azali handicap a vie, atambolaka na mabele, oyebi te molingo oyo mama na ye aportaka mpona mwana wana kotambola na mabele, yo okomprendre yango te, me ye moko akokomprendre yango. Totika kofingaka bana, totika kofingaka baparent, eza bien te na kati ya réseaux sociaux. Ezodiminie biso bakongolais, ezomona ke baniveau na biso ezalaka na se, toyebaka te eloko tozosala, eloko ya liboso ifu tofinga. Non bandeko, tochange mode na biso ya kovivre ekosala bien. Merci la famille. Nazotika bino nyonso bokozwa video na biso, to like, to s'abonner, to partager, to aimer pe ekosala biso bien, pe bacommentaire na bino pe ekosala bien makasi. Merci la famille. Nazotika bino, bye bye. Nzambe na lola abomba mboka na biso Congo, abomba pe abatela biso na kombo na Yesu. Amen.